Bana Congo, Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, l'air est grave. Citation za catastrophe. Message moko ya munene na diaspora. Tokangi ndoki, tokangi moyibi. Tokangi ndoki ya mwana mobali oyo azobomisa peuple congolais. Bokota, Bokota. Mosika na beleli nanu kulutu na ngai ya Roland Sokoko. Merci na information uti kopesa ngai ya munene ya Roland Sokoko na Luanda bakundulu bafitataka. Merci kulutu, merci bolangala ya Roland Sokoko Kongolia boka boka. Merci na information uti kopesa ngai na fungola ba diaspora bakongolo tu boza na France. Bokota, Bokota, Bokota. Bakongolo boza na Suisse, na Allemagne, na kata Londres, Grande-Bretagne, kote ngambe sayo aso bazali. Bokota, Bokota. L'air est grave, plus que grave ba diaspora. Nakangi ndoki ya mwana mobali oyo asimba bakisi nakangi ye. Na uti kozwa information pa kulutu na Luanda ya Roland Sokoko. Auti kopesa nga information ya ndoki ya Congo, peuple congolais nazo pesa bino ndoki ya mwana mobali makambo azosala. Bokota, 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 Bokota. Bakongolo baza na Belgique, na Luxembourg, na Hollande, na Italie, na Espagne, na Afrique du Sud, na les États-Unis d'Amérique, na Canada, na Angola, na Luanda epa ya Roland Sokoko. Kuna na Brazzaville, Pointe-Noire, Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, Nigeria, Togo, Lomé, Sénégal, partout ba Congolais bozali na Uganda, na Kenya, na Tanzanie, na Tunisie, na Algérie. Bokota, Bokota, Bokota. L'air est grave, honorable camionnette Timbola. L'air est grave, l'air est grave. Na belelina nos seigneurs, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et la terre. Peuple congolais, bozali be esclave te. Peuple congolais, boza be esclave ya famille moko te. Ya ba politicien te, ya ba pasteur te. Peuple congolais ngonga ekoki ya komi libéré, ko débarrasser na ba médiocre. Oh lelo bazo sakala na esprit ya peuple congolais. Nakangi ndoki munene mwana mobalo ndoki azo tambola na liwa pia kokufa mikolo yo lokola ye moka a provoqué yango. Merci na kulutu na ngai ya Roland Sokoko na Luanda. Merci na information ti kopesa ngai. Na beleli Seigneur Jésus-Christ RDC le roi du Congo. Makila ya papa Kimbangu. Papa Kimbangu bomaki mokili ya Léopold dès le 4 janvier 1959. Et l'ongona président Kasavubu na maréchal Mobutu na Balumbumba o bozalaka na table ronde. Na beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba, makila ya Cardinal Malula, Cardinal Echau, Bakanda Anwariti, Mama Kipavita, na beleli Mama Ano Sanzo, na beleli makila ya Ale Moloto, Floribert Chebe ya Fidel Bazana, na beleli makila ya bakoko na biso oyo bakataka bango maboko likolo ya Katu Equateur oyo etongaka Jekamili na Miba. Na beleli Rosimu Kenichimanga, Arma Tungulu, Général Ngwala Panzo na Général Bekazwa na Dani Botechi na Passer Lukusa na Cédric Nyanza. Bamakila tout ezotanga na Kasai ero na Milembo. Félix Chilolo akotisi ba Rwandais bauti kokotisa 2 bataillons bakoti à partir à Parc Virunga. Peuple congolais ba Rwandais o bazalaki na Milembo plus de 5 camions ya minene bakimi na nzela ya Bujumbura. Merci mingi na général ya Kotumba ba mai botelema bobengana batuti wana o balobi banyamurenga na Congo tozali na tribu ya batuti te. Batuti bauta na Elitre
baya kobotola bautu mboka na bango na Rwanda. Peuple congolais ezali grande humiliation, bandeko bakufi na Yumbi, bandeko bazo kufa na Beni, Butembo, makile zo tanga ero na mama yemo na l'hôpital Bondeko clinique Ngaliema clinique universitaire, l'hôpital général ya Bandundu, ya ba Congo ya Mbandaka. Peuple congolais abandonné na 21e siècle, peuple azali abandonné, peuple congolais. Il n'y a aucune personne à quoi qu'on libérer biso, ce qui biso moko tomi libéré te. Na information nazali nango boyoki nauti kozwa information na Luanda epa ya kulutu nanga ya Rora Sokoko nsomi ekanga ayebani na leki ya mondele oyo indien au place Kofi Olomide Kofira lobi bauti kosala ye opération zoke ezali lokuta peuple congolais. Lokuta Kofi Ndoki lokuta Yarora Sokoka lobi soki Kofi atie tembe ala ki sa place basali opération. Nzokande Kofi Olomide ayebanaki na PDG indien wana kolo l'hôpital ya limité place à kota ki asala publicité. Sikoyo ba docteur wana indien wana baza kotinda ba SMS epa ya ba mama bandeko baza na Kinshasa batie l'hôpital na $130. Sikoyo tango batie batindela SMS bano baza na bapoto balibo Kofi Olomide bauti kosala ye opération sikoyo bato baya wana po ba soigner boyebika ba musicien congolais na ndenge bazali bazo manipuler peuple. Kofi Olomide asali opération na l'hôpital wana te. Kofi Olomide criminel agwepa ndoki ya mwana mobali oyo akosali. Kofi Olomide basakana na nzambe te, basakanaka na nzambe te. Antoine agwepa basakanaka na nzambe te. Lokola yo ozosakana na nzambe, tu dois payer cher, tu payeras cher. Kofi Olomide bendiona basali ba SMS bandeko ya France, ya Belgique, ya Londres, ya Canada boyoka information ngai wayambo tango naleki nalobi bandeko na ngai Claudine Diasuka epa Tracy Mbelenge bozwa video oyo bokeseni ba chaîne nyonso ya YouTube oyo elandaka bokesi wayambo bobimisa yango polele John Image bino tu Claudine Diasuka bozwa image oyo botia yango na site na biso. Ba mama bakena na l'hôpital wana tango ba mama bakomi kuna na l'hôpital a bendie peuple congolais botuna nganini ba indien batiaki po basala ba examen ko traité $130. Oyebi ke bendie na tango bazo traité bato bazo mema fatire ya $2,000, $3,000, $5,000 na momo ndenge naza koyebisa bino bendie bayokani na ba général na ba Kofi bakomi kobotola ba mama bandako na bango na Kisasa. Bandako ya bato baza kobotola yango na Kisasa. Quelle sorte ya moto agwepa pona nini ndoki ya ndenge oyo mwana mobalo ya uta wapi Kofira Mutunguba Mutu Arachide assassin criminel. Peuple congolais yango na l'équipe on a sabino ke information vrai soki Kofira otie tembe l'accès place ba opéra kio po Kofi agwepa aza français aza na mukanda ya France balingaki ba opérer awa zokane na ba information na oti kozwa epa ya kulutu na ngai na Luanda ya Rora Sokoko grand PDG grand boss oyo azali na kolo hôpital leki na ye indien batretaka na ye pe moto afunisaka bango bakisi leki na ye indien wana abengi yabime Rora Sokoko na Luanda makambo ezoleka na Congo ezali grave. Tobengaki yende
asa la publicité à l'hôpital ya tobimisa o basali opération bendie balobi basali kofira opération te tango bamoni ke bakomi kobotola bato bandako bakomi kosala kotia bafatira ba 2000 ndenge nazoloba na bino ya peuple congolais. L'air est grave, situation eza catastrophe. Yango wana nalobi nalekaki mpo napesa bino information wana bandeko na ngai barwandais oyo bazwaki ville tokomi na deuxième point wana tolongwi na dossier information oyo bokulaka yarora sokoko na Rwanda uti kopesa ngai Kofi Olomide Agwepa baopere ete basali ye opération te. Zakari Pachopanda bayaki wana ezali makambo ya lokuta bapesi Kofi Olomide $50,000 bayebisi okozwi $50,000 soki baklia bakomi ebele chaque fin du mois tobanda opesaka yo pourcentage na yo. Tala niveau ya mwana mobali Kofi Olomide escroc ozo escroquer peuple na yo bandeko na yo o balongolaki yo na bubu na zambala o bakomisio boye. Kofi Olomide oza ko escroquer peuple ya Nzambe. Kofi Olomide na Passer Walesa na ba Mukuna na ba Marcelo na ba Kakenza ba Amba Sikate na ba Sonika Futa, les oiseaux de même primage peuple congolais fait bato babima na besete wana botikitala niveau ya escroquerie Kofi Olomide Agwepa na ba indien. Merci mingi kulutu yarora sokoko na Luanda. Merci mingi na information na soki yote menangana iba information na te. Merci mingi na nenge okoperaka na leki ya kolo l'hôpital Kofi akene kosala publicité alali na mbeta zolo bake ba opérer zokande ba opérer te. L'air est grave ba congolais. L'air est grave. Na deuxième problème tozanango ba Rwandais o bazalaki na milembo bakimaki bakendeki msusu na Uvira 600% ya bangombe na bango bandeko na biso bazwi prix de bravo na ba mai bravo na ba mai babotoli bango bangombe 100% ya bangombe plus de bakongolais bazana ba Uvira na babotoli plus de 80% ya ngombe kobi moins cher na Uvira yango wana bazwi bango na camion mitano bakimisi bango na Bujumbura. Yango Félix Tshilolo, traître, criminel, assassin, race de vipère bayokani na Kanambe asino Donas moko pona Kanambe akene na guerre na ba mai Félix tokobengana yo na Congo bientôt. Bana Kisasa bomo na complot soki lelo armée ya Rwanda evana na Congo parce que ba Rwandais batuchi ba dirijaka Congo. Yango nazo tu na bino meme kulutu nanga ya rura sokoko osomona Congolais li na koma chef d'état-major na Rwanda. Congolais li na koma chef président na Rwanda. Congolais li na koma chef d'état-major na Rwanda. Mokondi ya Ofida Rwandais. Ruberwa ministre ya justice Rwandais. Ba Rwandais batiki Rwanda. Soki boketi wa mbazoloba bato bolobio boketi wa mbazoloba ba Rwandais batika Rwanda. Tala ba criminel ya ba Congolais o ba franc-maçon o ba simbi ba kisi lelo bazui 85 à 90 millions de Congolais en otage. Peuple congolais Kagame ye na Kisasa bato ya IDPS babetele maboko. Kagame oya bomi 12 millions de morts. Armée rwandais na armée ougandais ba se frotter na ville ya Kisangani. Peuple congolais makambo oyo tokosuka na yango wapi peuple congolais. Yango na lobi boyeke tokomi na troisième problème na ebisi bino babitumba oyo ezoleka na minemo kote ya Sud Kivu kuna bandeko na biso ya Goma. Bravo mes condoléances na ndeko na biso Paluku oyo défend Paluku au président Eli Martin Fayulu bakendaki na messe. Merci mingi
bande konangai makambo ezoleka na lamuka yango toyebisi Moïse Katumbi soki o débarrasser très vite na Olivier Kamitatu na Francis Kalongo te bana droit ya ko manquer président élité. C'est un manquement grave tokoki ko supporter yango te. Moïse Katumbi yebisa bande konao traite mibale oya Francis Kalombo oya zalaki mboya Kanambe abanaye kobenga Kanambe Jésus. Est-ce que yoko yiko accuser Martin Fayulu Francis Kalombo? Il faut zala na soni, il faut zala na soni, yangwana ndeko na ngai na okike le 20 mai le 20 juillet oyo réunion ezali na Luanda na réunion ezali na Lumumbashi ya Lamuka. Jean-Pierre Mbemba, Martin Fayulu, Freddy Matungulu, Mozito, Bovanda, Boebisa, Moïse Katumbi, Bosolola, ou bien balingi tout ça la démarche à Lamuka, ou bien balingi basa la chemin na bang. Tout le monde est là bati ou criminel bati ou a gagné que sur na ba député ou ba to longolé soki na RCC na bango soki RCC initi na expliquer ba diaspora makambo ya ba accompagnateur ba criminel ba bati wana lelo ba moni yango ba zimbongo ba piller ba bomi peuple congolais lelo ba moni yango ke danger côté na kata ndako boko bomana va biso to bomabino boko bomana yamwana tolobi président Eli Martin Fayulu biso baboketu wa yambo toza ko soutenir complot contre la nation, complot contre Martin Fayulu m'a dit on ne peut pas accepter que moto a gagné élection bokomi si ennemi. Est-ce que motoka Martin Fayulu a kokende na bo ablo bana Félix ke na eko senga yo pia ata mokile ngai kutu oyo na ko fuka mela ye criminel Félix te bon Martin Fayulu oyo azana 85 millions de Congolais akono fuka mela yango tobi Francis Kalombo no Olivier Kamitatu botika bêtise na combat. Yo Francis Kalombo yo zolo bake otanga droit ndenge yo otanga droit ozo soutenir criminel. Oh Félix Tshilolo matama mineno ka papa musu apesi ba marche bazo kanga batote mais Francis Kalombo za malade ndeko na ngai na kanisa ko changer zoko changer to kende ozali infiltré na kati ya Lamuka yango na lobi Salomo Skadela na Moïse Katumbi soki bo débarrasser na ba Denis Sanga te na ba Claudia Lubaya te na ba Jaberte Wangate na ba Frank Diongo te na ba Kyungu te bokokutana na 85 millions de Congolais tozo bunda bitumba oke tozala ini boza na mbongo boza ba millionnaire bozo coopérer na ba occupant batoyo ba yeko vanda par la force na kata mboka na biso. Pourquoi biloko ndenge wana? Pourquoi biloko ndenge wana ata yo moko kulutu na ngai yarura sokoko tokoki ko sepela nango te? Congo eza mboka ya Bantu biso nous sommes les Bantu toza batuchi te ndenge nini petit pays lokola Rwanda ba diriger un grand nation ya Papa Kimbangu ya Patrice Emery Lumumba ya Maréchal Mobutu ya président Kasavubu ya Mama Kipavita grand nation lokola Zaïre to comme esclave ya ba Rwandais batuchi ata bino moko ba Congolais peuple ya ndenge nini Nzambe na ngai. Quelle sorte ya peuple congolais naloba na monoko nini po peuple ayoka peuple congolais toza peuple est-ce que toza peuple vraiment Nzambe na ngai? Est-ce que toza peuple vraiment peuple congolais boteki Congo kaka boye likolo masanga peuple congolais bazwi bino likolo masanga bralima na bra Congo esalema na 1923 boyi batu boni ba melage casser règle ba melage tout ba mela ba tembo
bato tout babadaka na 1923 bakufa me masanga wana ezokontinue kaka noki moto moko ayekoloba ke o babanda kofungolaka baterrasse na 23h na 18h ti 23h. Est-ce que peuple congolais vit na bino kaka masanga? Peuple ya Kinshasa bana Lemba, Matete, Mongafula, Cité Salongo, Rond-Point Ngaba, Mbinza Ipel, Cité Mama Mobutu, Mbinza Delvaux, Kitambo, Bandal, Selembao, Bumbu, Ngiringiri, Kasavubu, Yolo, Mombele, Limete, Kingabwa, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Gombe, Limete, est-ce que vi na bino kaka masanga? Peuple congolais masanga ezobo mabino mboka momba bato bazokufa na malaria, bazokufa na typhoïde, okomona ka okel hôpital bazo bambo dipirone. Dipirone elobi nini? Awa na poto po babeta moto tonga eza problème. Awa na poto si babeti otonga ça fait aux aggraves. Peuple congolais beau changer dans nos corps 1960 lelo tokomi tout comme le 30 juin c'est Kaneva mboka ezanga autoroute mboka ezanga aéroport mboka ezanga bateau de pêche. Peuple congolais diaspora bobimaka na Congo boza na France bateau boza na Londres, na Suisse, na Belgique, est-ce toyaki poto ya kolia ou bien toyaki poto tozonga totonga Congo na biso Congo Zaire ekoma lokola tala mboka lokola Rwanda, Angola euta na bitumba mais okoki kotambola 1500 km na autoroute. Angola baliaka badejinaka bien mboka ya Rora Sokoko o asali ana ba pompe essence o yazana na ba restaurant minene botala Angola o ebundaka Eduardo abundaka na Savimbi botala Angola ya lelo peuple congolais na Angola babokaka mapa na poubelle 1000 kilo kopam botala ta Brazzaville okolomba Brazzaville oke pointe na autoroute. Peuple congolais quelle sorte ya peuple nino bakoki ko changer peuple congolais to changer ko to teki Congo kaka boy. Qu'est-ce que se passe dans ba congolais? Oh wayambo mosala no kofinga bino bozobo ma peuple congolais. Félix Tshilolo alias Tshikololo le corbeau renal to bundaki na ba Belgique awa azobenga Ruberwa Burundais, Kanamba, un petit Rwandais, Lelo Kanamba, comme un criminel, Hitler, Moto extermina bato na makobolo na chingi 10 000. Moto abomi bato partout. Abomi bato partout, peuple congolais ata bino moko na bato yo na ebite zali mawa mingi ya edi bolombo zola na ngai mama Didi asuta mabolongo inda sala ba prière peuple alunga na masanga ko mama Didi oko sala prière te peuple ma alunga na masanga bokomisi bat est-ce que muku na zanzambe wale zanzambe te mamba sikate na nzambe te vous les pasteurs au bozana Belgique nazongena no ba pasteur soi-disant bokuta na Jésus ba pasteur boganga ko to kutala mutu no sokaka délivrance mutu no sokanga na quel Jésus oyo bazobu mabana ya Jésus makile zotanga tomona ba apôtre Jean ba kufa ba yekola Yesu ba bunda pona ko défendre injustice ba passer au bazana na Londres même en Angola ku ne pas ya Rora Sokoko na Brazzaville ba Congolo bo panzani partout mais o le bote ya makamba Congo bozote ya bisoka histoire ya fungola na mokanda ya Davidi Daniel na Babylone Esther abalaka roi Sirisi makambo ya Israël kala lelo biso toza ko vivre makambo ile kaka na Israël occupation rwandaise comme tel Israël ezalaka na occupation romain peuple ya ndenge nini ya Rora Sokoko
peuple ya ndenge nini honorable camionnette bola yango wana nalekaki bandeko na nga nyonso oyo ya Facebook bo partager Koffi Olomide Agwepa azalaki basali ye opération te. Koffi Olomide Agwepa akendaki nde kosala basali publicité ya l'hôpital wana kuna bazokanga bakobotola bamama balupango bafatirika ba 2500 ba 3000 dollars moto adefaka mapa na tongo pafuta na pokwa kolia nano bazalo bakoluzwa ba 5000 wapi. Peuple congolais ezali mawa pona ba congolais oyo baza ko comprendre bitumba oyo te yango na lekaki na bisabino ke makambo ezoleka na Congo. Peuple congolais esengeli tozala bomoko pona to sauver mboka na biso bato tubo landinga. Merci mingi na Tata Nzambe na Seigneur Jésus Christ batelanga ya Rora Sokoko. Peuple congolais bobo sanate ke boketwa na bundela kimboka pe nazo bundati na Victor ben nazo préparer ba album nanga mibale ya kitoko bokomona ba clip ya kitoko mokole kobima bokomona ke un artiste atikala kaka artiste. Et puis toza merci mingi na bokula Karora Sokoko, merci mingi na honorable camionnette Mbola engambe sayo asoba beau frère propre, merci na Ndengutaki Israël utukozonga, merci na Achille Mboyo, merci na Mama Didi Asuta Mabolongo Inda, merci mingi na Bobo Bokole na Jili Lukange na ndenge bopesi biso place pona ko fêter 6 diplômes ya mwana. Merci mingi na Willy Lindanda na Lausanne, Willy Lindanda na Lausanne mwana malamu. Merci mingi tonton Willy Lindanda na Lausanne, vraiment mobala mama Arlette. Merci mingi na bato tout bazotia boketu wayambo na ba prière na kubanga moto moni yo na ye kuna bozabe esclave bondimi bokoma ba esclave ba Rwandais na ba Félix Tshilolo ngai na ko se soumettre te pour l'amour du Congo na koleka awa pona dénoncer vérité ya Congo. Bande kunanga nyonso bolandaki ngai na kati ya Facebook na biso ya bokota. L'air est grave, plus c'est grave. Merci mingi kulutu na ngai Laurent Sokoko. Nzambe abatela yo bakoko na biso nyonso o bakufa oyo Nzambe akitisai bango na kata Congo, ba papa Kimbangu, ba mama no Sandu, ba Bakanja, ba mama Kipavita, ba batela na mboka Luanda, motako sala o likambo azalite soke information yali ya Rola Sokoko pesa ngai na koleka na dénoncer ke Koffi Olomide basali opération te ezalaki publicité ya l'hôpital soka TTB. Koffi leka la kisa opération o basali koyebana soki po bambi bande pembeni to koyeba yango ke osali mascara tala ndenge ba indien batika ende baye kolia ba peuple congolais mbongo bakomi kobotola babuka lupango ya bato ezali mabe. Peuple congolais to fungola miso pona to sauver mboka na biso cette année to bengana ba Rwandais Edi Bolumbu. Merci mingi Christian Bola pe sans oublier Mama Didi Asuta Mabolongo Inda. Et puis botomola bolo Yarora Sokoko bolanga lele kanaka bendenkama Congolais boka 1000 pata jeté. Merci mingi na information yo na transmettre ngo en direct na bandeko nyonso balandinga Claudine Diasuka Tresimbelenge binotu bokeseni bozwa video oyo botia yango ejan po bato balanda complot ya Koffi na bendien pona koboma peuple congolais. Tosi to kufi mingi mais bazo continuer ka confondre peuple congolais. Nzambe abatela ba congolais place kozali na 4 coins ya planète. Nzambe pa batela bokechi wayambo na kulutu na ye Roland Sokoko na mboka Luanda. Merci mingi na baninga tu ya Facebook. Bientôt anniversaire diplôme ya Davina toko fete yango po mwana zui 6 diplôme ya gestion na Belgique. Classe ya Belgique za makasi mais parmi ba belge noiro abimika moko ezali Davina Esther. Bravo mingi na Mama Didi Asuta
bravo mingi na Boketu Wayambo, merci mingi na kulutu na nga Rora Sokoko ndenge oza ko soutenir nga po to sala moi quelque chose pona mwana na biso mingi. Merci ya Rora Sokoko.